IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Aïe, mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, Mawa Naesengo, Babomba Angote bien-aimé. Vous savez, chers auditeurs de la radio Parole Vie, ils ont battu pendant que je parle de la kaka. Animateur na vina ko seka. Animateur na vina ko seke zala. Animateur na vina solution zalaka. Animateur na vina ye yaya. Kia komona loboko nzambe. Laisse-moi vous dire, chers auditeurs de la radio Parole Vie, de Kozola Nanga, ko seka pe zalaka. Soko lela et précédent na vina yo. Soko lela et yana vitesse na vina yo. Mais la zoye bison de konanga ko seka pe zalaka. Mais c'est possible que lela na yo yaya et bongwana et comment ko seka. C'est possible parce que nous avons un Dieu qui change. Yaya, on change. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. La solution dont nous avons, c'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a la solution. Pendant qu'au monde a un problème, yaya, on minimise la solution. Bien-aimé, ndeko habite na komisa suma bete. Parce que manga na non ndako. Atako lia malonga te mais mutu azolia ba poso manga mutu aboka na nzeta azolia. Habite na lia ba poso po na sengi manga ba pienga te passe le kimi yono lia ba poso manga. Bien-aimé, likambo zo tumisa yo. Yaya, wa mutu liboso te bandion. Ils ont battu mon bakutana problème lokolo ba sala Christ confiance le ba mono loboko nzambe. Bien-aimé, t'aimes tous le belezali ne pleure point kolelate. Mutu ale la ka suite ya likambo e komelier. Ndeto baki lobi. Mutu akole na ndenga libanda boy ezo mona na balare mezo kule. Musu ale la na ndenge ya kati. Yaya. Babomba kamawate. Babomba pe sengote. Parce que mawane sengo yeba na nelongi. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Bonjour, shalom, peuple de Dieu. Tikankola pambo la bina sanongo le pebolamu na kombo na Yesu Christ en Nazareth. Merci bande kwa basi pe amibali. Bebojami partout à travers le monde entier. Na katia radio Parole Vie. Et na émission Parole Vie. Une émission à caractère évangélique. Vous allez bongo animé et présenté par votre humble frère, le frère Herbie. Retibisiamu. Mon tatananga Jean-Paul Maëta de la foi. Merci Baninga Mikat Nankolo, Bebozami partout à travers le monde entier. Je suis le prédicateur de la bonne nouvelle. La terre Kabasi Pemibala Kondima, par la grâce de Dieu. Le mercredi, par la grâce de Dieu, Tobanda qui sujet, Oezala qui ne pleure point. On appelle le jeudi, par la grâce de Dieu, Tozo continue en go. Pourquoi? Parce que nous avons perçu ma casse, c'est le ngolo. Apôtre Paul, le but, je peux faire face à toutes les situations grâce à la force que l'Éternel me donne. Zaka ngolo pe makasi côté pa inankolo poto sala musala na lolenge sengeli. Merci bien-aimé dans le Seigneur. Tika Yesu Christ en Nazareth soto nimela asa nongolo pe bolam. Yaya. Bande konanga basi pe amibali. Abonde le pardon et pas aux amis soto ko sambela yamboto kota na matia na biso. Vous en kati émission Parole Vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Ne begezana bato bele ba komela biso lobi. Mitema bato bele zoka tellement. Mais tout le monde a dit la matière. Et on te terre abino ba sentiment na bisote. Te terre abino na Parole Vie. Oh nzamba tchap son monté ma te terre. Bien-aimé. C'est Dieu qui connaît les vrais besoins de son peuple. Bien-aimé. Nzamba ndé ayebi vrais besoins à libota nae. Voilà pourquoi, chers auditeurs de la radio Parole Vie, nzamba zo permettre à inspirer biso ba matière peut sa solution à problème au besoin nango bien-aimé dans le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ces moments. Merci Seigneur. Il est écrit, Seigneur Dieu de grâce, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya sa parole et sa parole guérit. Et les fit échapper de la fosse. Nous te prions, Seigneur, que la parole qui a guéri hier, que ce soit la même parole capable de guérir aujourd'hui. Seigneur, donne vie à ces messages, Seigneur Dieu de grâce, afin que, Seigneur Dieu de grâce, toutes les familles du monde soient sauvées par ces messages de la radio Parole Vie. Seigneur, nous recommandons le cœur de tout et chacun entre tes saintes mains. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié et déclaré. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens t'aiment tout le monde qui lobby dans Tcholoba. Où ils allaient ne pleurent point. Yaya.
Message eza pona yo ozolela. O mona andeti okoma na suka. Mona andeti mapata si ekweya. Mona andeti unto succès problème. Bien aimé. Pendant que okanisa on a problème na 10. Za mutu mo pas na problème na 20. Alekio parfois na problème. Oza na raison to mi sala mabe. Oza na raison to mi boma. Bien aimé. Eza na ndeko moko azaki tellement na pasi na vie na ye makambo ezo simba te. Bien aimé. Azaki tellement na pasi. Abitenga fona misala mabe fona se pondre, fona mi abidiembika. Alinga mi diembika misala mabe suite ba problème. Ba nyongo kozanga kolia malonga nyuso wana. Azu singana yake po mi diembika. Esika walinga yake ne komi diembika. Amoni mutu abuka ba manga na likola nzete. Amoni mutu abuka ba manga. Siko na se nzete pa alinga yake mi diembika, mutu mwazo lia ba poso ya manga o mutu azo bora na likolo. Atunie. Mais comment je lis ba poso manga boy? Falo zota manga habité. Na sengi mutu ana manga abo pianga. Lukola nzale lekinga makasi pasi lekinga mingi. Lukola manga ezokuya te. Na sengi mutu ana zana nzete manga abo pianga manga te. Lukola nzale lekinga makasi. Nesika na yiba. Yango na olina nga ba poso manga o mutu azoboaka parce que nani lo na oliati. Mutu a milobeli nga nazo luka na misala mabe po nazo lia malonga te na ba problème mais tala mutu auka ko lia ta manga te alors que nga na lipangu na za ba manga pana nga na za na ba manga mais mutu azanga ta manga pamba akomi na niveau ko lia ba puso manga o mutu azo boaka na nzete. Bien aimé, pendant ko kanisa wana pasi ya makasi yana mutu mwaza na pasi ya makasi to kola yo ma hotel la nzambe ezape na bato bazaka na problème mingi makasi ko leka yo. Basala Christ confiance, bien aimé. Le long nzamba sala bango ngolu. Bakoma pe mateato lipo na bato. Bakoma pe exemple à suivre, bien aimé. Likambo zo luke bomisao. Oh likambo zo zangi so kimi zo zangi so pongi. Il y a ozo memelo tension. Ozo maitsayo tension. Ozo kitisao tension, bien aimé. Ceux qui n'a vu nous mona plus problème. Yaya. On dit maté que solution zalaka. Ezana bato belé lelo. Bazo le la mingi pourquoi parce que bazo tala plus problème. Tant au monde a plus problème, au monde a grandeur to gravité nango. Mais quand tu vois plus la solution, yaya, on peut minimiser problème aux anango. Et la solution dont nous avons, c'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui a la solution. Pendant qu'au monde a un problème, yaya, on minimise solution. Bien aimé. Ndeko habite na komisa suma bete. Parce que manga na non ndako. Ata ko lia malonga te mais mutu azolia ba poso manga mutu abuka na nzeta azolia habite no lia ba poso po na sengi manga ba pienga te passe le kimi yono lia ba poso manga. Bien aimé, likambo zo tumisa yo yaya wa mutu liboso te bandiao izana ba tumo ba kutana problème lokolo ba sala Christ confiance le ba mono loboko nzambe. Bien aimé, tem to zolo belezali ne pleure point kolela te mutu alela ka suite ya likambo ekomelie ndeto baki lobi. Mutokole na ndenga libanda boy ezo mona na balarme ezo kule muswali la na ndenge ya kati yaya babomba kama wate babomba pe sengote parce que mawana sengo yeba na nelongi mawana esengo yeba na nelongi mutu azana mawa ata bombi yango mo réaliser elongi ne ko tel c'est que mutu azana mawa babomba pe sengote mutu azana sengo ata bombi yango mais et ou la sekana nzele longi na ye. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, mawa na esengo babomba angote bien-aimé. Vous savez, chers auditeurs de la radio Parole Vie, les abatobele pendant que je parle balela kaka. Animateur na vina ko seka. Animateur na vina ko sekezala. Animateur na vina e solution zalaka. Animateur na vina ye yaya. Ki akomona loboko nzambe. Laisse-moi vous dire, chers auditeurs de la radio Parole Vie, de Kozola Nanga, que c'est capé Zalaka. Soko lela est précédent na vie na yo. Soko lela et na vitesse na vie na yo. Mais la zoye bison de Konanga, que c'est capé Zalaka. Mais c'est possible que lela na yo, yaya, et bongwana, et comme à seka. C'est possible. Parce que nous avons un Dieu qui change. Yaya, on change à désert en étant. Libange comme à maï. Nous avons un Dieu qui change tout. Il est le Dieu capable, qui est Jésus-Christ de Nazareth.
Tout le monde qui lobby le solo Apocalypse. Chapitre 5, verset 4. Bien-aimé, tu es verset 5. Tout le monde qui comment Jean tang azoloba. Na lela qui tang moulaï, pourquoi? Parce que mon côté zaki dit na ko fongola buku. Te pe ako buka bakumba. Alela qui tang moulaï. Mais le verset 5, Apocalypse chapitre 5, la Bible dit, l'un des vieillards me dit, le plaire point, Abikolelate, voici les lions de la tribu de Juda. J'aime la parole. J'aime bien parler de cet homme, Jésus-Christ de Nazareth. Abi, voici les lions de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses sceaux. Alongi, pona afongula, babuku. Pia longola bakumba alongi. Il y a un homme qui a vaincu. Ceux qui ont longa te, mais wana nzambo alonga. Soko sukaka, wana nzambo suka te. Yoko suka, mais nzambo ndimila suka te. Yesu Masia Nazareth. Mais le noko suka, mais la nzambo suka te. D'ailleurs, pas toujours suka, pas yazo banda. Et pas ba relation, ba connaissance. Savoir na biso suka, ya suka te, bien aimé dans le Seigneur. Chers auditeurs de la radio Parole Vie. Tant que le tribu Juda. Tout le monde a même Jacob, bien-aimé. Dans le livre Genèse, chapitre 49, en commençant par le verset 8, bien-aimé. Ayebisa qui n'est Jacob ou Juda. Abi Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Okoza lokumu. Koute pena bande konayo. Pelo boko nayo. Ekoza na mututo na dikosi ya banguna nayo. Alors le fils de ton père se prosterneront devant toi. Bana ya tatano bakofuka melayo. Kuna mtafonla kilbuku. C'était les lions de la tribu de Juda. Abi Juda est un lion. Oh. Or les lions est le roi des animaux. Voyez bien, mais cette annonce prophétique. Abi Juda est un lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Ploie les genoux. Il se couche comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds. Oh, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que le peuple lui obéisse. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a quelqu'un qui a ouvert les livres. Il y a quelqu'un qui a vaincu, bien-aimé. Il y a quelqu'un bien-aimé. Amami kumano na ngomba Golgotha. Bien-aimé. Amami kumano tika na ngomba Golgotha. Okole la terre bien-aimé. Nazo luka lelisa vina yo. Nazo luka zangiso kimia. Nazo luka komiso na suka. Nazo luka bien-aimé bisa babondon tes larmes. Je te prêche un Dieu vivant et véritable. Atininga na tongo na yebiso mon frère ma sœur abikole la te. Abikole la te oh parce qu'il a vaincu. Alonga bien-aimé. Obode la nzambo alonga. On dit que Nzambo alonga me maka délivrance atepe balakila batumabe. Atepe bachami beko na famille, il y a quelqu'un qui a vaincu. Même pour tes problèmes, il y a quelqu'un qui a vaincu. Même pour mi kakatanu, il y a quelqu'un qui a vaincu. Oh, na tia kabasi pe mi bala kondima. Non te mafuta te mungu ate. Na zo biso chan bien-aimé, il y a quelqu'un qui a vaincu à la croix du calvaire. A comme ça bitumbano ya ye. Elonga na ye apesango yo bien-aimé. Pendant que je parle, tikabe sheka vina yo kweya. Tika bitumba neza bitumba nzambe. Elonga Yesu Masia Nazareth zala yo bien-aimé. Abi kolelate. Kolelate. Abi voici les lions de la tribu de Juda. Abi talanko salibota na Yuda. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il y a un lion. Il y a un lion bien-aimé. Oh c'est pela fongola buko batubakanga. Oh c'est pela fongola bakadino batubakanga. Afongola baso bien-aimé batubakanga. Eloko ekangama na famille na yo. O batu bakanga na vie na yo. O batu bakanga c'est possible Christ a fongola. Parce que pe batu bakoma te yazo koma. O batu bakosala te yazo sala. Il est le Dieu vivant et véritable. Il est le Dieu capable. Oh. Naza prédicateur à bonne nouvelle. Nazo te abasi pe mibala kondima. Jésus Christ en Nazareth nzamba solo pe abomoy. Bien-aimé dans le Seigneur. Yune mutu nazo te ya. Nazo te okwanga te. Na te olipa te maite. Mais je te prêche un Dieu qui était monté à la croix, qui avait dit Père, tout est accompli. Nazoteo mon frère, ma soeur. Yesu Masia Nazareth azana bomo. Yesu Masia Nazareth nzamba makoki nyonso pe ya solo.
Amata na croix le bas père tout est accompli. Anga kausa pinzoli ande ko moko azolela. Pendant que je parle de quoi anga kausa pinzoli na yo. O batu bastangisa tongo mulai. Ata batu baleli so bazana bomoy. Ata bakufa. Mais il y a un Dieu capable, prêt à sécher tes larmes, bien-aimé. Et ça n'ensemble moi aza capable. Pe aza prêt ko kausa pinzoli. Pendant que non loba. Tika kausa pinzoli. A kausa pinzoli a mutu moko. A kausa pinzoli a ndeko moko pendant que je parle. Tika Yesu Christ wa Nazareth. Nzamba kondima. Nzambe ya elonga. Nzamba bikamo telema. Job azoloba. Je sais que mon rédempteur est vivant. Et il s'élèvera le dernier. Et il agira. Merci bien-aimé dans le Seigneur. Tika Yesu Christ wa Nazareth tondimela. Nzamba solo pe aboma samnongo le pe bolam. Tokomi pratiquement na suka émission na mokola lelo. Roba tango nyoso ndeko na sima ko émission parole vie partager ango. Ndeko pozi libakwa Olanda biso pour mbala liboso. Okomela biso na plus 243 89 75 70 917. Merci sur Christ à maison élité tukutani bongo lobi na numéro à sika. Bien-aimé, to bondeli, Seigneur te péché merci pour un message oyo. To bondeli tata tiki je sika na mitema bato afin que Christ osa lokumu kemo masanjoli. Tata Jérémazo ba je recueille tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Tata skelo ba oyi me mesengo pe délivrance na libota moko. Nandeko moko quelque part na kombo Yesu Christ wa Nazareth nde to bondeli pe to lobi amen. Merci chers auditeurs de la radio Parole Vie, demeurez bénis na kombo Yesu Christ wa Nazareth. Merci, que Dieu vous bénisse. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.